Kilenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Judith Suminwa nalingina tuno nanu Premier ministre de la République démocratique du Congo ozaka femme mariée ou bien ozaka femme libre. Pourquoi ba sorti na yo nyonso pia kabiso soni makasi boy? Président de la République du Congo Brazzaville aza homme marié kokende ko serena loketo makasi bongo. Pourquoi? Femme mariée ozokende ko bina makasi bongo na président ya Brazzaville bongo. Et mama yo kaka soni ko soko za premier ministre ya mwasi ba invité au place muto a voyage kana mobali na ye toloba te Suminwa yo kaka te na koyela yo parce que soni oke ko pesa biso na Congo Brazzaville biso nde to komi ko fingama kale so pete yo oyo kaka te na oyela yo Mama mukolo lokola Judith Suminwa makango ne Didier Kamere eleki ya Kamere Vital Kamere. Mboko yo pardon. Mama mukolo lokola Judith Suminwa mwana oya muke oyo ndi alala kaye. Mama boni busoba boy. Après Vital Kamere, Didier Kamere atangela politique ete boyebi aza na poste nini na Congo. Boyebi aza na poste nini na Congo Didier Kamere. Boyebi aza na poste nini na Congo. Kaka parce que aza leki ya Kamere. Aza na poste ya munene na Congo Didier Kamere. Atangela wapi? Boyebi sanga place Didier Kamere atangela politique. Lelo na Congo, classe politique ezalaka te et comme classe de connexion politique. Boyo kanga très bien. Lelo na Congo classe politique ezalaka lisusu te. Et comme classe connexion de politique, soko lingo za la politicien lelo connexion no kaka na mama Judith Suminwa. Oza la kaka na connexion na mama Judith Suminwa zui poste. Oyeba oza la famille a griffe okozwa poste. Lelo classe politique ekufa. Didier Kamere parce que yaya ni azaka kaka Vital Kamere. Akomi na poste na Congo ba masena. Mama, ngefa tangela wapi? Ngefa tangela wapi? Tozoli ngata tuna. Na Congo na biso batu bako banda kozwa misale za kaka batu bauti poto Batanga na ba macaroni, batanga na ba bleba. Batu bauti poto banda na biso babanda ba papa na bango babanda ki kofuta ba Mirneval. Bakenda kana ba classe na tongo. Mayanzi na makolo bakozwa ka musana na politique te. Soki kaka mutu moko ya Congo azui place na politique, il faut combattre. Il faut combattre. Lelo na Congo ozwa ka place musana na politique, il faut uta na poto. Il faut uta ngefa uti na poto. Yo moko Judith Suminwa bana no nyonso bavanda kana poto. Bana no nyonso bavanda kana poto. Mama tete tolingi to beli samboka. Soki tolingi to sala botolingi to beli samboka. Botala Didier Kamere aza sénateur. Didier Kamere aza sénateur. Botuna na mama Judith Suminwa poste ana ya Didier Kamere atangela ngo wapi? Judith Suminwa et Denis Sassou Nguesso sur la piste de danse. Que s'est-il réellement passé? Je vous explique. Depuis quelques heures, une séquence vidéo devenue virale fait largement réagir sur les réseaux sociaux. On y aperçoit la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, partager quelques pas de danse avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Les images sont commentées dans tous les sens et alimentent de nombreux débats. Mais que s'est-il réellement passé?
Cette scène a été filmée à Brazzaville lors du mariage de Claudia Sassou, fille du président Denis Sassou Nguesso, avec l'homme d'affaires Willy Etoka. La cérémonie, présentée comme l'un des événements mondains les plus marquants de l'année au Congo-Brazzaville, a réuni plusieurs personnalités politiques, économiques, diplomatiques et artistiques venues des différents pays. Parmi les invités figurait notamment la première ministre congolaise Judith Suminwa ainsi que les artistes congolais Moïse Mbié et Ferregola dont les prestations ont fortement animé la soirée. Selon plusieurs récits de l'événement, c'est la prestation de Ferregola qui a particulièrement enflammé la salle. Porté par des titres emblématiques de son répertoire, l'artiste a réussi à faire lever plusieurs personnalités présentes, y compris Denis Sassou Nguesso lui-même. Le président congolais est monté à plusieurs reprises sur la piste de danse dans une ambiance festive et détendue. C'est dans ces contextes que Judith Suminwa a également été aperçue sur la piste, participant à l'ambiance générale aux côtés des autres invités. Pour certains observateurs, il s'agit simplement d'un moment de convivialité lors d'une cérémonie privée où les invités ont partagé un instant de détente. Pour d'autres, la séquence soulève des interrogations en raison du rang institutionnel de personnalités concernées. Certains estiment qu'une plus grande retenue aurait été préalable compte tenu des responsabilités exercées par la première ministre de la RDC. D'autres encore rappellent qu'il s'agissait avant tout d'une fête familiale et qu'il était difficile de reprocher à des responsables politiques de participer à l'ambiance d'un mariage auquel ils ont été officiellement conviés. Une chose est certaine, cette courte séquence a réussi à attirer presque autant d'attention que le mariage lui-même. La première ministre a-t-elle simplement profité d'un moment festif ou estimez-vous qu'une personnalité de son rang devrait observer davantage de réserve dans ce type de circonstances? Et vous, comment jugez-vous la posture de Judith Suminwa lors de cette séquence de venue? Pardon chérie, répondre nga yoka mutema bien. Ba 0 mobala mutu. Mobali nanga lacha mama nanga sipe asombela papa nanga veste. Biloko nyonso esila. Tozo bongsa komini poto kende. Mbena otoke to akote moko. Na yebi ye. Na mona ye na kanye 5 fois. Ya lelo nde na kutia ya telemil boso ya shopping nanga ya zo benga mobali na telefone po bakutana. Apengi mobali baye bakutani na ye na kangi bango nde na tindiki ye kuna. Akebeta mutu na bananga nga na bundi na ye te nga za pe mabunda na ye. Aduh bobo, macam tadi dah tu. Aduh bobo, macam tadi dah tu. Azalaki député. Les Azalaki député à Tchelinga Makelele à lobi maman Moussala Banzela. Il faut bongisa nga lobi bon. Na papa bokosi totali tobi papa yakawa. Yaka ko sala. Yeyo ministre infrastructure John Banza. Bote bandeko bosi bakwa kolandanga mokimo bimba na ena lomba moto solola. Bandeko na eto solola pembe na zana esengote parce que trop c'est trop buzo beleki. Et ça la vidéo moko ezo circuler mais vidéo ne comme sujet ya mankuma ya respect. Boyebi bandeko tangu toza kalibosa betandweke na bino toza bedikater ya mas. Toza wana te pona ko bebisa to ko manque ba respect na ba konzi ya mboka.
mokonzi ya mboka okoki komanke respecte sala ye reproche totalisa eke mokonzi nzela kotambolisa mabe po achanger mais soki ekomi ya kofiga ekomi ya bamanquement respect wana ça ne passe pas sa casse na ye na lombango mingi ko répondre danono na bijou meta ya mote to solola bolanda na video oyo bandeko à vous de voir bino moko boyoka na matoi na bino comme ça tozongela bino juste après tolana Souminwa azo balusela sasu loketo mwasi alibala tala ndenge bakangie na loketo yepe akangi sasu na mapeka lokola mobali ne mama Soumino oyokaka mobali no soni oyokaka mobali no soni na tuna nanu Roger wana oyokake soni parce que ce n'est pas normal soki ba invité au place kende na mobali na yo yebisa biso soki libala se kufa Soumino maman aza vraiment vrai ndumba tala ndenge azobalusa miso moyibi ndoki ndumba maman ndenge asukisaka nga motema Soumino ata yo moko makambo ozosala ozotrouve yango normal ata. Et voilà de retour sur ce plateau bandeko bino boyoki bomoni pe boyoki danono lolenge aza kofinga premier ministre azali maman en depuis il y a que personne publique ou azali mwasi ya moto mama oyo azana bana na ye ngai tango tozo kokola ba prena biso mama ya balabala aza mama na yo papa ya balabala aza papa na yo yaya ya balabala aza yaya na yo ezalaki botelemi kutu na kwana baninga bo Solomoni yaya balabala zoya to mama balabala zoya okimi po bakobeta yo ozokobanga bango lokola bapara na yo ya ndako mais kokamwa lelo boye soi-disant le communicatrice du chef de l'État qui se permet à insulter collaborateur il y a chef de l'État de bêtises na itandweke. Ce qui m'étonne ndakisa ya maman Nabiso, notre distinguée première dame, qui est une femme instruite, bien éduquée, civilisée, cultivée même, de la même façon na papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tant vous dozo komi benga ba communicatrice ya chef de l'État boza na pona kofinga ba collaborateur na ba bêtises. Est-ce que réellement, si vous êtes des communicatrices, il y a chef de l'État? Ou bien il y a quelqu'un derrière vous alors? Ou il y a une main noire derrière? Ou ils ont poussé le système à Tindika Tchakal? Parce que moto oyo azako défendre moto alandi idéologie ya moto wana et c'est ngali ko copier nyonso ya malamu oyo moto wana azalaka. Mais bien on retrouve dans les tando eke kofinga premier ministre asali yo lo côté danono afingi yote asali yo lo côté a chrétien yote ayebi okutu pete parfois ce ko yebeza nenga la ndabilo ne tando kende bo finga kae mais ayebi bino te na boule pas ko yeba bino pete na temps normal la logique des choses mais tu prends ton temps ya ko insulter ba bêtise mais ce qui m'étonne je danono et allez lo mon foyer ba na vie maman Judith Souminwa aboma apara na ote. Maman Judith Souminwa azala parmi bato babomara ba para na yote. Po ola ta damboroto en moro contre ye o finga kaye, o blessa kaye, o lesa kaye ernionso. Tu n'es pas la seule orpheline dans mon cul. Oh quand même. Nous tous nous sommes désormais nga personnellement des orphelines de père et de mère. Yokutu oyeba elonga ba parano mengai. Natika ma parents nga batika nga tongo na 8 mois. Donc osa plus qu'orpheline que les kabatounia sont tout. Alors ceux que os orphelines au contraire ba parents ya batu faut respecter bango zo bango lokola ba parents na yo. Yo banda ofana netande ke ofinga ka ba bêtise. Ndumba abimina mibali na yo danono. Roger zo benga Roger mobali na yo to camarade na yo. Yobi combien baleki oh ya papa Roger bazana sima yo robenga de otali obanyo ki somo. To maman Judith combien de baleki bazana sima otali obanyo ki somo. Non seulement ça ses enfants mais je suis surtout bananaye. Quand tu te mets devant la télé ya kofinga ka mama ya bato ndumba alinya mibali na yo yo na ba gumo repété. C'est normal parce que oui
Roger Tuluka ozo finga wana te. Famille Tuluka, tout nana kini abaye bisayo, papa na bango, muta tonga cité, maman buta tonga cité vers, à sa maman, oyebi famille wana te ozo manquer respect, yo utano mboka. Alors s'il vous plaît, bon permettre ozo to beta na babordi te, tout ça entre biso na biso, toyo kanasoni. Il faut qu'il y ait du respect na bakonzi ya mboka. Il faut qu'il y ait du respect na bakonzi ya mboka. Biso na biso toko bomana te. Mais bozana pona kofinga bakonzi ya mboka o baza ba collaborateur ya mokonzi. Banda bwana kofinga longa premier ministre changer azaka toujours mais yo oza oyoza. Alors cessez hein bozo finga mokonzi ya mboka indirectement pe bozo kofinga mokonzi ya mboka indirectement pe bozo kotangwa na casquette ya ki communicateur à chef de l'état. Boti kamba wana. Et ça qui t'a côté assez. Ce qui sujet, il y a que na minute oyo, toujours le marambo ezali, éveil à conscience, éveil patriotique, ou toujours le changement à constitution. Le sujet est là. Bota bandoki ya ba Rwandais oyo baza koluka ko détruire biso. Bola musa congolais o ayebite, bote ya bofungola conscience. Oza éducatrice ya masse. Bijou meta so fongoli panel batu combien balanda yo. Dans non so fongoli panel combien de personnes balanda yo so ko 8 ans ya reçu l'éveil de conscience oyo le côté ya congolais mon sale ezali ya côté ya congolais azonga na nzela. Obi combien de congolais oyo kolongula na inconscience oyo za ba rwandais. Mais obozana pona ko critiquer le vie privée ya bakondi. Attention, attendez. La vie balobara vie privée à mutu balandi la raté lobela parce que sa personne publique lobela vie professionnelle là so ko chrétien mon que vie quotidienne on peut accepter mais vie privée koko tate s'il vous plaît voilà ça fait partie de la déontologie journalistique. C'est là qui prouve que vous n'avez même pas la déontologie journalistique en damoté hein tozo nganzela bande coration de partager vidéo. Bon partager vidéo oyo eloko oyo esila bitumba tozana wona ba Rwandais eza entre biso na biso ba Congolais te eza entre biso ba konzamboka te eza entre ba proche ya mokonzamboka te. S'il vous plaît abon attendeur sali merci. Oyoki elenge ya Congo.